onisanga loboko na yo zamba lolo yo azosala zamba lolo azosala naipa na yo bananga onisanga loboko naipa na yo mosantu yo onisanga loboko na et papa Belinda, père son âme, Tikabiso, n'est-ce pas? Et de maman Mansoni. Est-ce que maman Mansoni est là? Yoka bosenga nanga zambaka basaye Yoka shije nanga ye zambalola ye Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo Salela nga yeso, yeso Salela nga yeso, yeso Salela nga yeso, yeso Salela nga yeso Senga senga zamba lole Nalebi vya pesanga kabela nga bisenga senga Yesi moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nalebi vya bisenga senga zamba lole Lokota nga yeso Yeso Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, kotikanga ite Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga yoyo Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso, Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia, chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba zwanga Unasambela buye Soki na koma kobina Opekisanga te Oyebi te makambo nzamba salelanga Unabina buye
nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Chilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo nzambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo. Salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu
nalebi bya bisengasenga nzamba londa nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso coutumier. Alors j'aimerais particulièrement saluer tout. Binonde bozala ke biso tozala. Binonde bozali symbole ya existence na biso. Binonde bozali symbole ya oyo nyonso ezali na vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse toutes les femmes qui sont ici. Nous les hommes, nous vous devons du respect. Parce que basi bazalaka sincère, basi bazalaka na netete, basi bazali oyo ezali esengo so na bongo na biso mobimba. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus applaudir pour toutes les femmes qui sont ici? Encore une fois de plus, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une femme battante azobala lelo. Yende mutu a invité biso lelo. C'est une comédienne. Baobalowaka, la comédienne, babalakate, moko ya biso abali lelo, tobetelae, la bongoli, salote, zalaka kakul. Et j'aimerais que tu puisses saluer la personne qui est tout près de toi, que ça est moté, ce qu'on y était, ce qu'on a mobile, ne sois pas timide, demande son numéro parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Comment est-ce que tu t'appelles? Si la femme est mariée, il va faire confiance en toi. Va, c'est moi qui t'envoie. Alors là, on m'a dit que nous allons recevoir les seconds mariés.
oyo basali ke tokoma tosangana biso nyonso mokolo mwa lelo bafamille tosanganaka te na famille tomonanaka te tokoma komonana sote bafete sote na matanga alors topesana mbote bafamille nyonso oyo baza uni topesana mbote parce que lelo tokutani lisusu nous allons les recevoir pour recevoir les mariés bakokota. Tout à l'heure là, il faut me dire si l'homme est déjà là. Protocole qui ça y est. Alors, nous allons. Est-ce qu'il est prêt? Pana yo, pananga, monisanga loboko na yo. Naipana yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo, azo sale, zamba lolo. Naipana yo, pananga, monisanga loboko. Naipana yo, mosantu yo, monisanga loboko na. Oh
soki nazoyamba obekisanga te oyebi te bisika nzamba na kolamba soki nakoma kosambela obekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga soki nakoma kobina obekisanga te oyebi te makambo nzambe nazobimela azanzamba kosala oyo nasakolo nzambe nazoyembola azanzamba kosala oyo nasakolo nalingi mobaloyo nalingi mobaloyo Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tozonga. Alors, protocole, si pendant qu'on réalisait combien l'Éternel est bon. Soki tosangani na buto le loka de sikoyo. C'est parce que Nzambe a permis yango. Loba amen. Loba amen à munene. Pebete la kolo Yesu Kristo maboko makasi. Tosambe. Notre Dieu, notre Père. Dieu grand et redoutable. Nous te bénissons. Et nous te rendons des actions de grâce. C'était le mariage. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'élo, parole ou que ton nom soit glorifié. Peut-être encore recommandé. Soirée on a nzambe molimo mosantu atambusa soirée oyo du début jusqu'à la fin. Seul le nom de Jésus-Christ ezala élevé katinesika oyo to saluer présence na yo. Merci pour l'ombre du Saint-Esprit qui nous couvre en ces lieux. Père éternel, obani na biso okokoba na biso qui s'appelle Abisso. Père éternel, nyoso tokolia, otokomela, na sanctifié na bakila de Jésus-Christ. Yo oyo yaki na biso, pe okosonga na moko ti epai avandaka, sans problème et sans difficulté. Merci éternel Yahweh pour de lelo. Kombo na yo kozala de glorifié katlesika oyo na pamboli yo nzambe malamu na pamboli éternel notre Dieu yo oyo pesi bana na yo libala okopesa pe na misusu oyo na basuite parce que moto na moto azalaka na tour na ye to pamboli yo po tozali nzambe malamu to pamboli présence na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ce que vous allez avoir, mettez la colonne sur ma bonne makasi. Moi, je suis à fou de Jésus. D'accord. Yebisa batonyoso, poza komela. Soko yokimwa posa ya zongo moke, oke boye na loboko nanga ya mwasi na gauche, okoti na couloir wana, lipayo yo tokoko dégager ezali. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre manifestation. Tout en remerciant encore beaucoup plus artistes nyonso o bazali awa na pesi famille mobimba epesi bino mbote parce que bino nde go encadrer moi na bango malamu abali lelo. Est-ce que plus sa fille oyo abali lelo accompagné na ma parents bien sûr. Alors, nous allons continuer. Nous allons motomoko. Moto abali lelo. Moto
bapesi biso honneur. Père, l'artiste comédienne. En tout cas, mbote na yo ozali. Balobaka soki libala ezali mwasi asekaka kaka. Wana mobali azotala en tout cas lobi oyo problème oyo nde natindaki nga nakima to nasala nini. Mais okokende tina suka. Donc voilà, elle s'appelle Popine Momoti Cécile. Elle est née à Kinshasa. Babiloko mususu nazo bomba. Nakoloba ngo mingi te. Boko découvrir ango mokolo oyo a bengisi biso, je crois dans un mois. A bengisi biso na milulu mususu ya monelo eko continuer. Donc tu as un code na téléphone na bosani na makambo mususu. Code de téléphone kangami. Nani atinda kingana cha code. Voilà. Papa Momoti, est-ce que papa azali? Papa, est-ce que akoki kotema tout le monde? Sambalo, azosa, azosa. Province okuna ya côté ya province de Chopo wana na éviter comment ça nini afote modelo voilà makambo mosusu tokoloba ngo mokolo ekoya tobombi yango tokobimisa nyonso te mais na détail boyeba que azali artiste comédienne ajuaka na groupe Simba oyo ekambami na Papa Elombe, l'autorité morale. Alors, je vais appeler quelqu'un. Motoro Yabuki célibat. Motoro Yakoti na grande porte. Motoro Yakutani fara na papa ya Popine. Alors papa kamata mostolo yangoyo. Est-ce que tikali na nyongo na bino? Est-ce que tikali atana fa ya pamba? Apesi nyonso n'est-ce pas? Kombo na Monisanga loboko. Maboko ya kutelema. Ayepa na yo. Mosantu yo. Monisanga loboko na yo. Azosala, azosala, Sambalo, azosala, azosala. Il s'appelait Hervé Coco. Il est né à Kinshasa le 23 décembre d'une certaine année. Il est fils de papa Belinda, père son âme, n'est-ce pas? Et de maman Mansoni. Est-ce que maman Mansoni est là? Ah, maman Mansoni. Votre tu es. Nous il est de la province du Congo central. Et comme profession, c'est un grand technicien de ce pays. Robi Moto Tala Barrage Inga Yeyo. Ah, voilà, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, Dosé na papa Hervé Afana. Monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo. Azosale, azosale. Zamba lolo,
azosale azosale nayipa na yo papa nanga onisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo onisanga loboko na zamba lolo yo azosale Zamaka basambwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala komba mana Jésus komba ma tiro Yesu na mingina tantola Yesu papa na mingina tantola kapena tantola mosambe na yo Yesu yoka bosenga na nga zambaka basale yoka shishe na ngaye zambaka na ye na bapasi na nga osabo zambe na yo na ye na kozanga na nga osabo zambe salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakobanda pe na sima na ngai nalebi pe bisenga senga nzamba lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Laisse moi fako Laisse moi fako Watitishina nsambi watanzelela Watitishina nsambi watanzelela Yesu Yesu Laisse mukatanga lisa Laisse mukatanga lisa Laisse mukatanga ye Laisse mukatanga lisa Alléluia Chilo Chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobilela aza nzamba mosolo oyo naza koyemba yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba mosolo
oyo naza koteya yenezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu azanzale ayoki bosenga na nga nzamba kamasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndola nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomile motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu akokotinga apesitino asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata If love is crazy, love is funny. Shalom bana Ozana kombo na nga Sir Gladys na eko pesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bandeko na nga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te bandeko na nga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa ya basala nzambe na ke pa ya ba prophète ba pasteur bandeko babande kosenga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bandeko lolingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na yebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye na moni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris nalingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Eye
meli bino ba produit ya solo solo pona ko traiter ba nzoto na bino, surtout pona ba oyo bazalaka mabumu minene. Tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango oyo jus de graissement yango nde ezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya kokanga lisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene. Tala jus oyo de graissement soki omeliango libumu plat neti kuto bota te. Ebongo kote ya ba papa boyeba ke pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force eye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa pote libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te. Okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traiter lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe na hernie me ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba yeba ke awo ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama pote nzoto na yo ezala pena kolongone ya solo. Soko meli poto oyo okozala mubimba pe santé elengi neti kaka na lola. Côté cosmétique ebiso mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs, bazali na ba produit lokola huile d'ananas, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéron et puis lisse ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pommade ya suki, plus huile, pommade Vimbovi, pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mubimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture pona basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone akutu ata mukelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.